ekvembala na lile elengi alimbondo na ntuga ye tatika yomboleki lokolo lokolo sosona loso ye lokolo nane ye nango elengi alimbondo ya mama ye erobolakisa mama na nkendra ngana leli ye mais yo pe loko na ngena tu na ese mukusha mbwa na mona kiriku ba bersa qui est-ce que yo pe yo ebike oza quartier là neti moni neti Ali Kwilu kana secret panthère noire na erobolakisa la petite swing na nga isika bavandi baloka makambo lui ekofia sali bena bien po finanga te po bango kutu bakima batikanga batika biso na kinya ma poto na nga beta ngote tina tikala apoka kendanga na tikana maison mère nga tikala tino tito beta mikata minene na Kongo na kini basako benga kombo nini mbazu singa mungusambwa tsandama asikole na bete lokwana kiyakaona luwanga nkenda luwabiuma kilala kimote kibutamba tizikalamye kimuna mumulo bukila jino yemala fumangolo makatuka kubika Kongo unja tsambu tunuanga baya untu nimti mabuka sikukidi sui inekelenki sikole betu nanguna vere pampa. Chers internautes, il y a Congo Millennium avec Peggy Titan, le parallélo de la presse congolaise. Je dis merci beaucoup à toi mon boss Ricky Dibendi, Motema Majoli Dibendi, hein, la pomme verte depuis Mboka, il y a Irlande, on a Diblin. Merci beaucoup à toi King George Balobi, le sultan Yamboka Diblin, Nabosanite Elima Nanga, Nzambé à numérique, Balobi que Peggy Titan, Ndezali Mutamakangu, le roi Mavinga de Gaulle depuis Irlande, Pazali Kolanda Bisso, Henri Modogolo, on a Katia Canada, Moufini quoi États-Unis, Miguel Mafolo. Nengi Bomoni Peggy Titan, vraiment actualité, vraiment, Ezali bien, surtout artiste musicien, Mikolo, Tozo Mona, vraiment. Surtout ma mouvement nanu ekoti na marché te tozomona ba orchestre belé zali vraiment ko préparer surtout balobi ke tozo kene déjà na mois de juin mois ba congé ba kermesse ezali ko banda vraiment bana poto obozalaka partout dans le monde entier oh vraiment bolingara mingi mingi Congo Millennium et surtout to elibino vraiment ba surtout na monde de la culture pour codifier bino kolakisa bino surtout ba télé live autre bana vraiment mikolo tozo banda yango kolakisa bino ba concert ba répétition parce que na Congo Millennium tozana vraiment pour na ko servir bino ba bonne information pe kolakisa bino makamuni nezali kosama David province à Kinshasa déjà ne bomoninga awa nazali na Eri Lodge na commune ya Gombe oh vraiment na yaki moi kobeta moi tour pe kosala moi télé réalité mais étant que na bi que naza journaliste babi combattant atambolaka toujours na arme nae et ne bomoni lelo vraiment nazali koyamba mukusambwa muto akimisi kiriku na kati ya quartier latin avec Kofi Olomide balobi Kofi Olomide ye moko mikolo tozo benga ye agbada balobi ke ye muto atikala vraiment mutu papa mbatikeli biso ye mutu vraiment tozo kena ye tina bâton de Moïse Kofi Olomide parce que balobi ke awa ngai pa Peggy Titan naza vraiment naître na linga kosa la promotion mutu to on a lobi ke ambiance ya journaliste na artiste émission vozonga parce que toza na pona kosa la communication pas pona kosa la manger kosa la buzoba yango lelo na koyamba mukusambwa animateur de guerre oh vraiment azali na quartier latin oh pe quartier latin azali ko préparer au piste azali ko bima album ya mouvement ya quartier latin oh Kofi Olomide a si chance bien na ba musicien je pense que boyebi ba shiki to bazali ba musicien belé bazali on a vraiment na quartier latin déjà je vais dire bonsoir à Mukusambwa. Bonsoir Tita Peggy. Ouais, bonsoir mon ami. Boni quartier latin. Quartier latin qui toque au monde entier déjà na biki elanda donc Musafa ko bangi sika vandi vraiment donc ya mon. On me mabiso na nuté, on me mabiso na eloko moi quartier latin parce que balbi tozana Congo Millennium. Tozana Congo Millennium, biso vraiment tozala sans polémique, tozana surtout pour na diffuser vraiment information na bino surtout artistes musiciens de bi que lelo na makambo sika oyebisa biso mais avant d'abord tout banane émission na linga o mema biso na identité ya quartier latin yana ya tata wele kupinde ye kwatre koga ya tata wele dia takangu senwa timbenzu sibale keke bana basole yugo kina didi bale keke bana basole Oyangana landa kimwana tresa babengi eminege nakomana oya senta mabetia mabe botika na lela magali ala diskinge oya ce n'est pas possible kwatra magali ala di jipa mukuse
na yoga kisoni okotala magali ya bipembile nkwatra kora jepamba Merci beaucoup. Je pense que ça fait plaisir à Mustapha Kobangé depuis États-Unis. Nabo Sanité Moufini aux États-Unis. Miguel Mafolo, Motema Doris Lusala. Mukusambwa, Tomoni Oye na quartier latin directement studio. Yebisa biso ni manger ni osali parce que tout le monde qui ba Kirikou bazala qui on a appelé ça qui ba on paie chance. Mais le Kirikou a dans quartier latin. Mais quand intégré dans un quartier latin, Yebisa biso, eza passage moko boye oye ou bien oye ka rapona o confirmer na quartier latin parce que Kofi Olomide baza mutatini kachakal yebisa biso nan objectif na quartier latin. Vraiment Kofi Olomide abada papa na didi son tema mama li umela na yo mama rifa na Londres ba mbote bele Kofi Olomide vraiment za muto atindi kachakalité bato ba ya gande chez bato bala ba tindi kachakal pour y la faut comprendre ya faut yeba ke ya lingaka nini alingana no boulot netinga loko liboso passage na nga c'est boulot avant il y a animateur azalaki wana yebi je connais na biba petona nyoso azalaki quoi donc Kirikou abinisi pe dans sa boss est-ce que yo européen ça peut makambo bien omoni nga déjà na pesa déjà makambo na latino kala tano identité to yokati siko bi identité to sala ngona banani donc vous allez déjà dans quartier latin menga na binisa bon magali ala disringe seri wana ngaiti oh ya solo mais sala ka ngati ba shetani golo ba bina ba el marbioche ba fali ba bina ba buru ba montana to tout le ngam na Real de Madrid donc latino oui Real okiki apocalypse sandra brigadier Sagbati mukusambwa na katikati c'est banda au final mukusambwa non bako finanga te po bango kutu bakima batikanga batika biso na kinya mapoto nanga ngabeta ngote tina tikala apoka kendanga na tikala tikana brigade ya kena maison mère ngala tikala tino tito beta mikata minene na Kongo na kini basako benga kombo nini mbazu singa mungusambwa tsandama asikole na bete loko na kiyakaona luwanga nkenda luwabiuma kilala kimote kibutamba tizikalamye kimuna mumulo bukila jino yemala fumangolo makatuka kubira Kongo nja tsambu tunuanga baya undu nimtima buka sikukidi sui inekelenki sikole betu nanguna vere pampa pa yelela siandama asikole siandama rawule tono fisa dungu aya kitiete kibuta kendengeye ya tsandama voilà undu nisikoli alutungolo amanamaka kahundu ni ifundu vimba ye malute kita yogo bienge pasi ye mtu tengama sandama sikole agnoma pako sandama sikole hala yena yesikole mwana Kongo kubra Kongo sandama mopawa uabadinda masamu kenge mopawa Mustafa Kobangé Elvis Alomba ayena yesikole mwana Kongo wana mungusambwa to bébé robo la petite swing mutema na ngai sikaza asepeli po eloko wana eza identité pena na ye maibo la kisa imame trésor Lokombe aliquil panthère noire kana sikre to baibi makambo vraiment de kunanga taka na yemo Mustafa Kobangé côté wana ba Elvis Alomba baibi makambo yo na danse ba boss sur le bilelo au intervention des agité au groupe ça combien sur 10 bon intervention na bon danse ba boss et marché pour la tino se Kofi ngana ko bwa kana kiri obi ke bozali na garance ba ya ba animateur te Kofi mopawa mais kiri comme tapesi non apesi makambo te bon eza tamu boye eza ki ba derio bazaka na mufuma azaki te baki na ba mission ngana mission na ngako te na zaki oyo ko mission na ngati bolingi na bimisa uzi nakobi misa uzi na comprendre donc yo nous avons tango utaka mikilo kena na quartier latin oyaka c'est comme si ofana na bande touche ngom to kena pas brigade monique ko makambu ya lo yango na tolo wone zaka parler to kena to boseka mo elo mumbu isala sala ba keri na yapi na sala ka intervention kwa donc na yapi na mouvement na sala intervention mais idéologie obimaka na ngoko olingi na bino olingi pour nani tolo polele mutakala donc kanda mokili
donc bolingi na bimisa uzi nako bimisa abrigade sarba na bimisa uzi ngana ko bimisa mukusambwa na bimisa uzi nako bimisa uzi bomaya to fiso yoka to tesoge ndimango ndo na beta ya misato to rekina yogobola kisa bukambetu mayi bukambetu tesoge lokombe imame na biso abukambetu onangai ndumega mayi beta badrume yankede mame ndumega mayi beta badrume yankede mukusambwa na minisa kede konton kede bomaya Mukusambwa obanda kozelaka kirikwa kende bongo ya siko yebisa biso bachar internaute boto préparer nina Koffi Olomide tozomona mikolo Koffi Olomide na Instagram na ina Mukusambwa tozomona qu'est-ce qui se passe est-ce que nauti kotuna makambo a opesa biso au côté biso dans sa babos oboyolo siko cette fois-ci Koffi Olomide alobi bozo album ya quartier latin pour ça la intervention na yo na combien de générique na album oyo ya quartier latin bon moi vraiment ni na aboué abada soka lobi Mukusambwa préparer 10 génériques na sala 10 génériques la minute aux asti on a minute so déjà tozena na moko déjà elenga limbondo yo mekaye na bete elenga limbondo sikoyo ouais ça nango et ça la plaisir na King George lokola neti ba fina nga ba Doudou Mamiale na Paris ba Michel Ochud na Strasbourg ba Leonardo Mulembe merci maman bakandi tous ces metana elenga limbondo oboka no oui bakandi tous ces obasila makambo kisaswana na Dodembe nzalobi elenga limbondo nde suka elenga limbondo ya moko jabada wa opesi ye mobawa ye nango elenga limbondo yo meka ye yele kwatra kora onsalango yelenga limbondo nantuka ye tatika yomboleki lokolo soso na loso ye lokolo eliabo melambo tafuna mbo melambo mayibola kisa melambo Rodolphe Ntumba ogeshone melambo tafuna mbo melambo yo yelengi alimundo ya mama yelengi yokone na lobia yoka ngana pesi masombongo yatongela ngandako maswa kimi. J'ai donné les maçons l'argent pour construire ma maison. Maçon a fui, il est fou, il est con. Maçon con. Ah, il est con, il est fou. Maçon con. Et tout le monde est bêta loco. Mukusambwa na keyina yango kurin. Yelenga limondo ya mama ye. Mukusambwa ya usala wo ye. Ah, nzambe ya kaluka landri futili. Egobola kisana ngai nakenda sikuna sentima le moko sentima wo no sentima ngiga mopawe ele jabali dege nyoswe sentima sire mondelu yogozela mila e baka yoga Elvis Salomba na Mustafa Kobange na Mustafa Kobange Zapolo kedinanga ale shaka dokudinga le moko oh non on est ça donc il sentiment ya kana kanda. Merci beaucoup Mukusambwa to mo chité déjà presque na suka. Est-ce que koi kota la caméra ose la vraiment sincère autant il a sur 3 animateurs oso Mukusambwa yoki vous aurez rappelé moi leçon et puis ça coupe moi inspiration. 3 animateurs. Juna Mumbafo, Bill Clinton, Brigade Sarbati. Et bon, si on a pas master na yo au bas génération ba bimi ba na ba orchestre. Vous avez mutu moko to sepela. Ti baspira ngati. Po bangonde baspira kana kinga. Po tona yo ka babwa kinga. Ya solo. Ah oui, je te dis. Pour ngana meko sala ki Juna ki Bill Clinton et mon abeta pe ki Sarba. Ce qu'on y a sur la mélange à ce qu'on a mission qui Mukusambwa. N'était pas yo. Ngana monio, j'ai la ngana monio moi terme mon logo mon Congo animateur moi fait rigoler. On dit vous allez ni mon. Monisko, n'ebiso ke bango nisko baba ngaba bwa kinga. O mona bango ne ba animateur on a nyoso bwa kinga donc. Neti mwana nanga bwaka. Nyamabula kate mutwambulaka mwana ngaona kinga pe na sala na pesi bwa bwaka mo. Ah oui, ya solo. Ah oui. O mona netikina bana. Tengina ngwa moko. Oui. Merci beaucoup. C'était là Mukusambwa. On est déjà à la fin de notre émission. Je pense qu'on va se séparer. Mukusambwa. Narolinga. On peut sa message dans la chaîne internet. Au balinga Koffi Olomide. Basé la nini. Parce que Koffi Olomide déjà s'est annoncé qu'il y a bientôt album. Il y a Quartier Latin.
lelo nengo lobi ke toki déjà elenga limondo yango mtezo beta beta Koffi Olomide même na ba concert ezo beta yebisa siko na bato bazali kolanda partout dans le monde bato lokola ba King George le sultan de Diblin ba Eli Mananga bazali kolanda depuis mboka ya limérique na kati ya Irlande bazali belé le roi Mavinga de Gaulle bazali kolanda donc ba Lens Lengolo l'entrepreneur ya Bundes na kolinga opesa message avant to kabwana bazilani. Wa batuloko niti ba boxer ka Gloire Sébastien ba Fisto Yoka ba Trésor Ndimangondo. Oh yobi Yoka. Ah oui Yoka. Mais mikolo nazana Tony Yoka maboko na masasi papa na ali. Bon neti superviseur Eric Kabongo superviseur bon Jean David Kiamboti. Ba fiona basila makambo bien ba dadu mengi miracle ba do Dembenza Christian Swan. To ba makambo basila makambo ya bien Mugusambo lo makambo bien o Koffi alinga sala makambo bien. Neti sikobo Koffi aso miso mituka na biso Mugusambo. Mais yo pelo ko ngena tu na ese Mugusambo na mona kiriku ba bersa ki est-ce que yo pe yo ebike oza quartier la neti moni neti Ali Kwilu kana secret panthère noire na Erobola kisa la petite swing na ngai sika bavandi baloka makambo lui e Koffi asali bien na bien somme ba mukusa bango nyoso mituka ba maibola kisa ba Trésor Lokombe imam to ba bete makambo moneti ba Patrick ma ba Martin Kusangila ba tutiako olobi Koffi asomei ba misie na bango misie na ye mituka do mia mukusa yo taka mukusa maloba aloba mukusambo alobi ye kolo ye sala ye kolo ye mobawa someninga chipe na koma veikile anzamba lala gate nzamba ni bagate simogi mbangu na nkambe yoyo nzambe ya mukusambwa ye kolo ye sala donc kolo sala na ipa. Merci beaucoup on a linga ba dédicace na yo parce que tu comme déjà bon ba dédicace nanga vraiment na remercier nous Leonardo Moulembe merci maman Candy Toussevo ba Michel Otud na Strasbourg Rodolphe Tumba Orjon baneti bébé Erobo Laksa Maibo Laksa Trésor Lokombe Fisomba la bosse Trésor Ndimangondo boxe ka Gloire Sébastien donc ba vie nanga pena ba ibele ba mabanga mingi te ba mabanga ebele pe bebisaka ba émission émission kitoko boy pokaka moi quelque personne bon JP Ngondo ala ndangai ba vie nanga ibala nanga ba Christian Swana do dembe nzana bete bino fumatolo donc ba vie bienvenue mukendi za Paulo kedi nange ba mubilanzila ba shakado kudinga ba Sami Cointro donc ba Christian Swana. Merci beaucoup Mukusambo talaka ba leki ebele. Quant à moi je dis merci beaucoup à l'équipe technique qui m'a accompagné Keren qui est là derrière la caméra et j'oublie pas l'assistance avec Newman son atangi komote mabe funa tanga kaka parce que balobi oza Congo Millennium to sala vraiment musala et je dis merci beaucoup à l'assistance de Katia Voka vraiment azaki wana tolingana to sangana TV bazaki wana mapembe nangai na bosanité et Rosie qui était là et Maureen Bola pe azalaki nanga vraiment nazalaki en assistance donc na bosanité madame Aminata balobi madame Aminata Congo Dialogue vraiment Peggy Titan il est bien avec des journalistes na Grisha Chikaya na Cédric Garçon Paris oui bien makambo Grisha Chikaya Cédric Garçon Paris na Hervé Mbala de merci beaucoup Mukusambwa je dis merci beaucoup à toi King George le sultan de Diblin depuis Irlande j'oublie pas lui on l'appelle Doris Kamba Motemaya Nicole Panda babi mon vieux Doris Kanga depuis Paris tosuka nango depuis Paris na bosanité Chimène Ilonga la métisse noire la patrona bato nyonso balingaka Peggy Titan madame Vovo Viviane Songo depuis Paris et j'oublie pas grand bourser Yamonde Tony Yoka papa na Ali Yoka depuis Paris Kadi Viminde balobi que Playboy à Paris otikalaka moko na bosanité ready de Panama ready en Senso pe ba masanga tout bazana Paris na bosanité Rice Noir Ami Singoma balobi kalamingi te coupe du monde déjà on a réussi balobi pour profiter nangoma business avec Ami Singoma au balobi nangoma business ozana besoin okene réussi kotanga contacter ngoma business contacter kana numéro affiché à Peggy Titan to kopé sabino ba explication claire et précise je dis merci beaucoup à toi mon vieux lui je l'appelle Medo Chaumba depuis Paris Yaya ba Junior Chaumba na ba Sandra Chaumba na ba Nancy Chaumba depuis Paris donc bateau nos balinganga vraiment beau à toujours connecté na Congo Millennium je pense que TV Zongelengi Congo Millennium ndé top idéal Mustafa Kobange na kati ya États-Unis mufini kwa États-Unis Miguel Mafolo donc bye on se retrouve à la prochaine émission na otikaka Mukusambwa moi quelques minutes 2 minutes à sous exception na Pondo Limbondo Elenga Limbondo basi baka bongo balobi ya ya mabawa ye nango Elenga Limbondo yo mega ye
Ekvembala na lile elengia limbondo na ntuga ye tatika yombo leki lokolo sosona loso ye lokolo nane ye nango elengia limbondo ya mama ye erobola kisa mama na kendra ngana lelie ye ngana pesi masombongo yatongela ngandako maswaki je donne le